doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndengenaïb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nakalisi Bozali ko se souvenir avant la bande d'émission, Bozali ko se souvenir que na 5 minutes, na FSA Bino que année 2020 et kozala année moko ya bisengo na ya bilengi na politique mboka na biso. Bino moko bomoni enchaînement ya makambu na mboka na biso ndenge zali ko salama na politique, donc bilenge koti na politique. Tokende côté justice makambu, tokende côté ya kanambe makambu. Donc na FSA Bino 2020 ezali ma solo ya kosakana te na kati ya politique, donc et puis président de la République na biso a prévenu déjà biso, donc 2020 ezali année ya ba action yango bozali komona. Donc 5 minutes ya lelo tokolobela dossier oyo ya Ibrahim Kabila, donc moi na penza ya Mouzé Kabila, donc sozo mona ka elongi na ba tik na ba makamnyo surtout azo sala ozo sentir penza que c'est le fils à papa. Donc le lot tokolobela yango enlèvement mandengi et salami et puis boyebika ke polémique na makambo tout ezoleka na mboka na biso surtout kaka, donc ezala kutu masolo football ba kosaka Félix na Antoine Cissé ezala ya judo ba koseka na kati, mais le lot boyebika ke 5 minutes ezali po ezongi sarabatu na nzela ezali po epesa batu cours ya éducation civique. Bon boyebi be mission soke l'équipe biso to bandela raté pour tout senga pardon ou bien tout ça ni, mais tout ça là une mise au point. Donc une mise au point s'oppose concernant évêque Mukuna arrestation naie parce que bato belé bazolo bato lobeli en trop, mais tozolo belango trop parce que tozali un peu tozomona certains congolais bazo comprendre état de droit et puis tozali ko se comprendre bien té. Au moni biso tozaneti ba professeur na bino, donc toko lemba bino te bino ndem mutuku to boko lemba biso lelo tozali ko zongela ka ba point moko boye ya évêque Mukuna. Donc tozali ko expliquer bino 5 minutes ezali ko soutenir évêque Mukuna à 1000% na makambo oyo ya kanambe ya plainte na ye, mais oyo tali vie privée na ye na makambo oyo lekaki ye na bula wana mwasi to répéter le sous petit wana za bula chel. Donc wana ezali makamoko bobiso tozo considérer ngo de choses balivernes ezali makamoko to ko sa penza toto, mais tozo lobelango pour te expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé réellement. Bato belé balobi o César Ngadi bonabo biso tozo ka information à la source tant to ebisi bino ke Mukuna ndimaki photo wana vidéo wana ezali aye, donc andimaki ezali aye wana to yebisi bino ngo, mais tozali ko expliquer bino pour totali na ba commentaire totanga pe ba commentaire totene ba commentaire mutu moko lobi o papa César yo zali ko loba boui Mukuna soko ndimi na vidéo wana ezali ye il a excité que ezali viol, mais papa obi na ebite batu musu soki bazali ko comprendre ou bien ba congolais ba koma ko sala esprit makamso azo comprendre mais azo sala l'esprit de ne pas comprendre, mais nazali ko expliquer bino omoni biso a tozali quand même batu bino bolandaka biso a on a 5 minutes to sala ka makambute ke par sala kaka, donc émission par plaisir pour nous refaire couper ça tout plaisir une certaine catégorie de personnes besoin plaisir, non tout ça rappelle émission par émotion biso soto lobi likambo to loba yanga ta bato bazali 1 million balobi ke baza compte ngaso na yebi information nazo pesa bino ezali ya solo na ko changer version na ngate biso to za influençable était na makambo kaka ya buzo to yebi sibino to répéter lisusu Mukuna to za ko soutenir à 1000% pour na plainte na ye wana eko ya teme, mais à ce qui concerne makambo oyo na bulawana to yebisi bino wana makambo to ko s'interniser là-dessus, mais mise au point zali parce que mutumura komagi ke oh non César Ngadi Mukuna soka ndimi il a cité que zali viol, mais papa na ningi expliquer bino ozui nzele moko biso tout to yebi loi, mais soki bozo sanet bo yebi loi te ozui nzele moko bo enlever boyokani bokena kuzu olie petiango boyokani bien te petit to na soka bimi akena mbila alobi ki o viola qui est, est-ce que baroyo que la yo ou bien baroyo que la pays soit baroyo que la sexe faible
bakepe batali pe ke bon ba masolo no ezali na kati bakoyokela nani bakoyokela sexe faible momi mutu akodétermine soki masolo wana ezalaki donc boyokanaki na ye yo ate ozolobaki ezalaki par consentement mais mwasi mutu akokende okata makambo soki alobi non aviolaki ngai ekokende aviolaki et puis siko mwasi wana soki batindaki ekotinda ou bien baza déjà na cope moko boye oyo ndenge eleki na mukuna mwasi wana aza bula aza tchel parce que donc mutu baviole jamais okoza na temps ya kofilme et puis baviole 3 fois toyebi ndenge nyonso to ezale wana mwasi mutu akokende koloba ke non boye na bo soki mwasi ake na mbila alobi ke oviolaki ye bakokwea na yo est-ce que tozoloba sikoyo est-ce que exemple tozo pas toujours pesa est-ce que Koffi Olomide a violé qui ba danseuse a violé qui ba danseuse c'est parce que Koffi Olomide a violé danseuse ezali ndeke azwaki na ndenge ya masolo ba pedi tongo bazali na ba solution se babi ke loba ba violé qui est-ce que Koffi Olomide a violé danseuse a violé te mais tango azue na ndenge ke pedi tona lingi na yete ozue et bimi neti marque morbo ata na na basolo na biso ya ba makamba ba journaliste ba tu peux ba comment pe ko sala ba masolo ke ba olia pe ba chroniqueuse wa yesi ko stagiaire ba zolia botu na petit nanga adi londolé le célèbre bon comme un dieu ayebi ba masolo wana boke ba bolo bateke César ngadi donc adi londolé vient na Poitiers na Poitiers adité boyo ka nuance na lobi botu na adi londolé ayebi ba tu ba sala ba masolo wana na lobi te ka adi londolé ayebi ba masolo wana botu na lembenza il faut jamais comparer les comparables lembenza pe petit nanga ayebi ba masolo wana. Donc, si bino bo comprendre ni bo bata bon moi na yebi ke ba robenga adi londolé vient na Poitiers na lobi ke botu na adi londolé ayebi batu basala ba masolo wana ngai na sala rangote donc kutu donc ngai kutu football tina kwani ya lo la sala ba masolo wana te masala nga beba lipordo asala ba masolo wana te mais petit adi londolé ayebi batu basala ba masolo so botuni a expliquer bino biso pe le karate sikoyo donc yo penzo ya sikoyo ye oko violete po ba petit ntango lem so azoya penza na marque penza ke olia ye po akango esprit tango kolia ye ala kango esprit au moins émission o ya mutu mususu ata yebite au moins te ba mission musu elekalem so ata na ba TV ata na ba chaîne de télévision ba keneza masolo au moins les journalistes mo penza zolo ba wana penza ke ye penza yebite me batiye masolo le karate les Irlandais on a place basi na mibali basangani ba contre te yaka Dominique Strauss-Kahn mais on pense penza Dominique Strauss-Kahn na niveau na ye penza akoki ko lia penza femme de chambre Dominique Strauss-Kahn do moi c'est Anne Sinclair eza masolo batali bobabi bakozwa na faiblesse na oni faiblesse ya Strauss-Kahn eza ba momi pou batali muku nezani ba momi ana déjà zali ki manipuler batindi ye déjà na makamba preuve zali ki batinda ki mais siko bazui mukuna na faiblesse moko boy et puis eloko nini elagisi bino ke mukuna azali condamné te azali na détention provisoire siko mukuna etireli makambo siko ke ya ba avocat batele melango batala ke momi ana balié 3 fois yo bako lio 3 fois ba violé 3 fois outi na ndako no yo ba lio 3 fois momi ana déjà que ata bando iko réclamer ba document pas mukuna ba document na ta mukuna beteke momi ana déjà zali première femme ya moroité aza soki une troisième femme kutu ba botate momi ana déjà ba si ba dotaye na jomoraza na Canada bozumo déjà ba faille muku ne faut utiliser ngo zo ba avocat ba utiliser ngo bino bozo lo bagay César nga de solo mabe non biso to solo mabe te biso to lo ba vérité nde to ba vérité muku na ba condamné te bozi la jugement ya muku na petit tu wana zala ba fa yo so mona ke ba viola yo ozo temps ya ko filmer au filmer pe ke nango soki wapi parce que azali déjà na batu déjà batinda ki ya ba kanambe batinda ki déjà ba tcheke presso batinda ki puis ba preuve ezali ke ba pesa ke la dimi azo réclamer ba l'arné wana mususu do boza la kambe biso tozana te pona faire plaisir na bato yeboye to landi kaka batu so balobi 5 ans biso pe to landi to komola biso 5 minutes to lobaka ndengi biso to yebi parce que soki penza ba viola ki yo do moment ndazo ba viola ki donc ba viola yo ozoro kamwa performance ya muku nozolo ba ke muku nazana frappe bo sali ba 45 minutes soki ndenge nini donc zomo na ke moment na yaki déjà na kati ya masolo puis petit to wana tozo rappeler bino bula petit wana za bula azabula aza soki troisième femme ya moui donc ata muku nazo réclamer banino ata muku na pesa yango sa nango le côté na loi donc ya aza soki troisième femme bongo première femme ango sa ni donc to lobi te ke biso tozali contre donc avec mukuna biso tozo soutenir avec mukuna
et puis toza koyebisa bino ye moko andimaki topesi bino information andimaki ke ezali ye sikoyo yo bazo poursuivre yo donc après na makamba viol vidéo et puis muku naza na ba pièce à conviction donc vidéo zo mona na ba ye moko andimi sikoyo bino bolingo ye do bino bolingi sikoyo biso to sala nini et la cité que soki muku na ndimi azali ba condamné sikoyo il faut azwa ba paramètres to lobi wana donc momi wana zo filmer momi wana donc 3 fois momi na c'est un boula donc ba makambo wana muku na tanga osamba zu ba avocat ekoleka nango donc il faut totika muku na te tozali na sima muku na mais na makambo oyo wana te na momi wana makambo wana ezali na tina te tozo défendre muku na makambo ya mboka donc yango ezalaki mise au point oyo nalingaki kosala lelo pour comprendre venza position na biso parce que tozali ko se comprendre te yebaka ke ata ozwi momi moko bo solo libie omeme na kiboba obe bokene na kuzu moko momi ana après ba masolo soka ke na bambila lobi ke o violaki yebaka ba ko yokela ye et puis so ba ke otala ba mona su namba masolo na kati ba plan ya momi ana o samba ndengini o lo bandengini le bac aux avocats après comme un avocat ah les bacs prouver que ça qui violté mais bah yo que la candé momi donc botika au sala semblant botika le babi lobela o bolba de biso so to lobi likambo to charge raté to yebi makambo nini donc to le bac donc on est ka mise au point concernant émission oya mukuna donc na gansi to clore ngo to zolobela ngo souté parce que to zila siko ka makambo ndenge le ka il fallait vraiment to yebi sabino yango donc sikoyo émission na biso ya lelo sujet nango yango o penza to vandeli lelo ezali Ibrahim Kabila oyo ba enlevaki wana donc tant ba lever et comme makambe belé ndenge nini ba quoi lever ye boye Félix Moussala nini nazo sala te mais papa pourquoi makambo surtout bokomi koko sa président de la République le longa ndenge nazali boye biso tozali ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi nazali suko répéter bato ba kotaka 5 minutes boye ba tango zo na 5 minutes biso tozali ba collabo oyoka te to ya to ba makambo pamba po na président na biso néanmoins ce qui kambezali o to zomona clarté to pesa ka message na président na biso mais bouye ba getango zo na 5 minutes avec ces angadi oye et pas ya ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton mais sikoyo enlèvement biso ndeto osala émission bo ba biso zo ba collabo Félix bato moko ba koza na coin kuna bazo boulele biso pou ba enlever biso sikoyo ekozala faute ya président Macron obendengeni ba enlever biso sikoyo soki bo enlever mutu sikoyo soki bo enlever mutu ango sikoyo ba enlever bazali ko zoyete wana sikoyo comme faille Yambila, tant qu'on va enlever Ibrahim Ouane, ils ont combien de temps pour retrouver? Absente, Nathan confirmer le peuple congolais qu'on vient de me libérer tout à l'heure dans 22h si je ne me trompe pas. Je suis libre, 22h24. En tout cas, merci beaucoup à la justice congolaise. Je crois que la lutte continue. Pour que la police ezali kosala même pas donc inévitable rêver yemoko siko président de la République bon la vidéo yemoko Ibrahim yendeka le président de la République mbala moko atindi major envoyé par le président de la République à lobi botika Ibrahim wana tout de suite parce que ça a droit ya koloba makambo oyo azali ko revendiquer wana et puis makambo il faut bo mema to mema otina suka président de la République yemo lobi ke makambo ba deni wana banini donc akolanda ngo ba kokena otina suka soko Ibrahim et là on est et puis non comprendre et là on est bato ba bang bino bondo ba bato ya FCC ke muku na laksa ba genou bino sikoyo soki bozo se prétendre que hein donc bino sikoyo ozali mwana ya kanambe basenga ya deni beaucoup sikoyo loko nini yango ezo gêner bino ozo mona ke ezo gêner bino parce que boyebi ke eza makambo lukuta donc yo mobali papa est emprunt nationalité douteuse moi si ozo no kosa batu mama osoki olive ozo no kosa batu yo za muyombe okeli komi kwesa kuna na bayombe na bakote obiso toyebi masolo muyombe yo tonalité no eza na bayombe mais ozo mona ke donc makambo ezali tina mokote makambo ezali ya tina te bo moni quand même ka ba lever moto parce que ba quoi lever moto siko yango no moni ke président de la République a convoqué général Silvano Kasongo parce que eleki na circonscription na ye donc eleki na kisasa na moyi heureusement ki ba ouais siko ba mbila basalaki wapi po bazo enlever moto ba enlever ye bona boy ba lobi ke il faut ba meme na kingakati bambila bazaki te heureusement que ba oya bazalaki wana bango mutu batiaki show sinon te sikoyo bango ko enlever siko tango ba enlever mbala moko pese combien de temps pour ba retrouver pas bon mona ke mbila ya Félix Antoine Tshisekedi des osala et puis Félix Antoine Tshisekedi atindi envoyé spécial ya major bokende botika yebisa bango batika ye donc ceux qui mutamoni ke lésé afunda na tribunal et puis makambo bazolo bazali droit na bango a famille
bino bozolo bake ozali mwana ya musée bana musée bazana ale bocha Aden Aden eloba mais misiko zo bangani parce que soko za penza ke munene ngana za bo donc mwana papa ngadi donc siko donc zo mwana penza face papa ngadi na mwana penza donc mutu mo za na Canada benga penza bia zo ebate abinga pe na zo tele longi bona moni penza ke longi patron nga yo zo mwana papa ngadi te Michel Matundu ya banga oui abi na ta na moni pe na moni kaka donc mutu penza ya papa ngadi ngaso basenga Aden tuke na Aden yo bazo senga yo Aden et komi mindondo okomi kanga bato ba enlever parce que mutu akoyi ko enlever mutu donc ba enlever mutu mais siko ceux qui va retrouver mutu na plus rapidement siko ceux qui bino boloba ke Félix Antoine Tshisekedi bazo commander pourquoi siko yo ba lever ki ba memeke na ngaka tete pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton atindi albi tout de suite botika mutu wana botika Ibrahim azana droit ko loba makambuye alingi aloba donc bino moko boka Ibrahim oyo alobaki après libération na ye ndenga kumisi Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton a expliqué penza que donc a moni penza que justice penza ezali na mboka na biso avec Fachi Beton albi penza Fachi Beton bino moko bolanda na bilili bokoto population nyonso ya Congo partout États-Unis, Amérique, France, Belgique, Londres, Canada, Asie, Amérique biso tozali awa ngai Ibrahim Kabila mutu bautaki ko enlever mais nasengi nanu Nzambe merci mingi ndenge ya protéger biso ya mibale président de la République Fachi Beton atelemeli penza makambo oyo asidiki mabe alobi bozolandela justice ndenge esengeli te nalingi mwana wana azala libéré aza congolais aza na droit ya réclamer makambo na ye bolandela justice ndenge esengeli. En tout cas merci beaucoup na président de la République alakisi biso ke état de droit eza ya solo nalingi bino nyonso bakongolais bozala kimia boyeba ke naza déjà libéré awa na à partir ya 23h30 comme ça nazalaki libéré awa naza na ndako na nga na vandi mais la lutte continue. Kombo ya musée kokufa te, kombo ya musée kotikala CCC ko biso toza bana na musée eza ya lokuta te eza ya solo et puis to continuer toujours ko réclamer mort ya papa na biso justice esalema et puis ndenge toza boye oya monike aza mwana na musée et soit aye tosali test Aden tosali et puis toyebi soki aza ndeko na biso tokoyamba ye mais ezate ya kotindelaka batu na nzela o bokende tozokende na okinga kati bokenanga kinga kati kosalani donc nalobi bokende nanga na justice nde ezalaki chance bandeko na biso ya wewa bazalaki wana batuni likambo nini na babi bana mboka nga naza ndeko na bino congolais en tout cas coup de chapeau na bana bawewa nyonso ya Kinshasa coup de chapeau na babi naza ndeko na bino congolais pona na uti ko réclamer mort ya papa na ngai justice esalema nde bato akinga kati bango bayeba memanga na kinga kati yango Nzambe asalisaki mingi bomoni na makambo nyonso toyekobima Fachi Beton président penza olakisi ke oza moto ya justice atindi bato baye mpe major baye kolongola nga na bato mosala oyo bino mo boyo tolanda bomoni penza ke noke mboka na biso ekomi ko marcher ata ekomi nanu na démocratie nete te mais tozali na bonne voie bino mo bomoni Ibrahim Kabila batindi ete ye moko amoni intervention ndenge leki amoni penza ndenge président de la République a se gérer na makambo wana alobi soki boko memango bo memango tina suka nazali pour bino et puis siko bino bozali ko loba est-ce que mutu tango siko ba enlever mutu est-ce que boyeba ke bazo enlever mutu bakoyi ko enlever mutu bato esprit mabe bakoyi ko enlever soki ka ye kanambe mutu atinda bango omoni ke bango mutu basuki na nzela e fallait ba memena kinga kati bakokite et puis président de la République atindi major okindeki mo ye moko Ibrahim alobi Kabila atindeki major alobi tout de suite bon libéré parce que makambo alobi azana droit soki alingo réclamer paternité
ya papa ne ba nana zana na liwa papa ne emona na clair azali na droit ezali papa na ye donc bino mutu bolobara bilobela bo moni quand même que Félix Antoine Tshisekedi azo dépendre na mutu moko te et puis kanamba ko pesa Félix Antoine Tshisekedi ba ordre te président de la République ezali Félix Antoine Tshisekedi. Donc, vous avez la calme, donc, vous avez dit comme il y a donc, vous là 2020 ou 2026 là, beaucoup là. Donc, on va marquer une courte pause publicitaire. Partenaire, CP la TV, na Romain Ilunga, les grands traiteurs. Donc, restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokelo partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ce spot publicitaire. Donc vous êtes dans l'émission 5 minutes avec César Ngadi, 5 minutes, Yangonde Makambo 5 minutes. Cours d'éducation civique, les lots Tozali Kolobela, donc enlèvement il y a Ibrahim Kabila te expliquer bino ndenge leki donc mutu bakoyi ko enlever. Donc ce ba enlever ba koyi bisa oté. Mais il faut ba retrouver le plus rapidement possible pour comprendre que donc Mama Solo ezali ko lekabi bo moni tangu ba kangiye ba enlever écoute ba lever qui était mbala mo bout Félix Antoine Tshisekedi Fati Beto a intervenu mbala mo tindi major Dobolandi ndengi yemoko Ibrahim Kabila a expliqué andimi penza que non mboka na biso liberté comme ndenga kalawana yolo babo yo bango retrouver mbelo kufi mbala moko ba bomio mbala moko mais avec Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton donc liberté d'expression état de droit donc bon ndenge leki donc bozala calme to mélange ka makambe belete likamuke kaka bokosi Félix Antoine Tshisekedi nakali likamuke kaka bokosi Félix Antoine Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi n'a rien à voir dedans. Yé tant makambe bimi à la kisike yé mutazo dirigé à Tindi major bakende ba libéré donc Kabila wana Ibrahim ba libéré yangona po bomona puissance
il y a Félix Antoine Tshisekedi, donc il y a celui Kanamba Zaki puissant. Mais il fallait pas m'aimer na Kingakati. Il fallait pas m'aimer na Kingakati. Pourquoi ba kokite ko m'aimer na Kingakati? Parce que et loko moge au salamate Félix Antoine Tshisekedi ye mutu azali mukonzi ya mboka wana et puis mutu tout azali na droit ya koloba makambo. Félix Antoine Tshisekedi kutu batukutu bafinga ye donc député fingi ye bon donc bakanga ye kutu yote bongo yo mutu alobi makambo na télévision azoloba makambo papa na ye ayebi ke yo zali mwana papa na ye te. Azo senga donc ayeba vérité ya liwa papa na ye alobi ke bato tout bazali koloba bazali bana ya papa baya siko biso tout Tchaden siko izo jeune nani ici aussi yebi koza mwana muze kende ko sala masolo mais boko suka bino kanambe yo kalate décembre kuna kansi oko comme ça ngote oko lia bonne année donc et pas na bisote donc vraiment to komi na suka ya émission na biso ndenge na baga je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire bobika soki na komi na suka base ezanga raté base ya ngonde makambo base ya ngonde mutu evandisa 5 minutes avec ses angadi na robanda ko pesa mbote na Hollande to ko pesa mbote na Patrick Mwanza donc na kati Hollande merci na fidélité no na 5 minutes avec ses angatu tokopesa mbote na Igo Mvumbi na kati ya Khartoum donc vraiment kuna vanisa masolo donc 5 minutes ezali planétaire 5 minutes ezali partout dans le monde donc yangwana tokoiko bosanaka jamais base donc oyo penza ezali petit na ngai petit nanga gérard ba masolo à danger donc natanga ka été mais lelo penza il faut natanga ye donc petit nanga penza Blaise Zembele ya Congo Vibration donc il est penza donc petit nanga ya ba grand masolo mon landi munene ya 5 minutes avec ses angades à Gérard Bamasolo belé mon comme vraiment to développer on peut comprendre Blaise Zembele azali nani donc il est penza donc petit nanga ya ba grand masolo donc to komi siko na kati il y a Damari Lelis pour nous repérer staff nangai donc staff va petit nango bazara nanga penza donc pembeni donc nous repérer ça lourd waje petit nanga penza lourd waje donc merci à trop nanyo soto ça le rapport na vienne on a 5 minutes avec ses anga donc toujours na kati il y a Damari na repérer ça mbote na papi ndefla mwana lemba na kati ya wana so petit nanga ya ba masolo donc sans oublier ce qu'on a kei na kati ya reine pour na repesa Igor Balox ba mbote ebele esika yoza na kati toujours amele nazali ko pesa donc Mika là-bas na lemba présent na bango na kombo ya Francis Elanga na nene makumbu mwasi na bazali ba landiminene ya 5 minutes avec ses angadi toujours na kati ya Seine-et-Marne na melen na robosa na te ba petit nangai donc Gigi Chibangu donc na baïs ba petuana na kogi ko bossa na bango jamais na makambo basala donc bango moko bayebi donc vraiment 5 minutes ezali ko remercier bino pe na fidélité na bino na 5 minutes avec ces anga tokei siko na kati ya Londres poyebi na kati ya Londres totika ngo jamais et comment penza hymne national il y a 5 minutes avec ces anga na kopesa mbote na José Kano ki kakamene donc après José Kano ki kakamene boyebi bino moko ke maître wera mukuna maître oyaza donc akoro memo na mwamba tikio mais il y a ça gentil donc soki mwambe bimi lobayo moko oluko so mwambe donc soko moni maître wera mukuna robosa te maître Rajamule bazalaka toujours na maître wera mukuna donc na kina Yveline pona repesa la petite Mingita Nchiku ba mbote belé la petite Mingita donc ebaka vient na yo donc confirmer silika la te tokomona na donc na kei siko na bosana ki a fêtaki anniversaire ne mikolo itero leka donc to kutana ki te na yebaki pete donc na profiter penza na pesa ba bon et joyeux anniversaire na 4 à 5 minutes donc azali petite sœur propre Atini Vengo donc Atini Vengo Oumela donc wana ezalaki na cadre avienne fallait penza na souhaiter na kati il y a 5 minutes avec ses angadi na kosukisa na le rassembleur débat na Montikil Gigale petit nanga Gigale makambo zo sala vraiment yebara ke vienne na yo robosa na te o nyozo to zo sala donc Gigale le rassembleur donc na kosukisa kuna na nord pour na repesa donc petit nanga msusu ya Montikil donc Roger Nzezalandu donc Roger Nzezalandu yebara vienne na yo vraiment azali toujours ko kanisa passer ba côté na bino wana ba malade wana yake belé na yebi ke yo oza toujours en forme donc Roger Nzezalandu merci na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi donc cette émission arrive à la fin. Elle a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc, merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Komina Souka,
kala te kanambe akozwa masolo na mbunchu pe na dikosi pe ekosalama abu pia tovandi na mboka na biso tranquille. À très bientôt. On doit mettre sur pied un État. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Puis, bon, les camarades, au sein d'un au Yuno, aux amants, c'est vrai, tout le temps, tu vas en